Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Aujourd'hui, trop que toi tu es victime. Aujourd'hui, na ba page. Oyo, na ba message ya ba page. Na kanyango ba capture, na tindela ngo bateau yo ba gérera biso. Ma chérie, moi je n'ai pas de problème avec toi. Na kapena na problème ya chroniqueuse moko te o fallait me ma poto. Et le quoi ça nga passi, chacun de nous a un poste nae o assez la communication ya fali poupa. Mais pourquoi quand elle parle nanga et sabino motema passi, na so comprendre te. Comment na cause mal aimé na baton na bango groupe moko. Exactement quoi to le bela fali photos à la kaka ba camarade. So to le bela fali photos à ka to liesi kama ko non, chacun de nous ensemble na kwene mais to na quand même façade que to za ini ngana za toujours na motema osangisa. Na toujours na motema osangisa. Eza na groupe na biso, bato ba na groupe ba ebi. Na ko kapena ba problème te to sangana ka to tchala se. Vous comprenez? Mais pourquoi naza émete jour nazo visa? Jour nazo visa. Le but on to voyager, bato ba komelanga ba bon voyage grâce à ça qui parmi. Mais a komelinga bon voyage pour mon le cœur de l'homme. A komelinga bon voyage mais a oke tonga na mutana Dubaï. De bazana no biso peto okene meno tiko sola na bango te po bana niveau na ngate grâce. Tu as quel niveau ma chérie? Ba grâce ba ye. Ba komi awa. Ngai Jaël na sali snap na grâce na kata Zara. Ngai Jaël ka ya niveau na yete ya zoba ya sensé oyo. Na zui grâce to sene video na kata Zara. Poka mokile mona ketoza ini. Mukoloni ni grâce à ça qui vidéo a posté biso atozeng na poto na page na ye. Mengaka zoba oyo. Na sali vidéo ne na kacha Zara pona la sabati ke toza ini. Mais ya lingi bongo te. Ya lingi bakabola mai na mafuta ke ya za na niveau supérieur, biso za niveau na C. Tout ça ba murmure réseau le kala kacha groupe. Bino bato boyaka koloba boloba kate. Boyebi na no makamoleka na groupe na biso te botika. Poni arrivé na yo e na problème. Quand il arrive no na division. Quand il va poste no exact toujours na ba problème. Tant ozo comme ba lek ya yaya. Olongoli biso ba essentiel. Alors que fali e moko mukolo orchestre o azuli biso ba visa. A celle que to futa nyonga misu. Atikali ko kabolate o aza classe boy o aza classe boy asangisi biso. Est-ce nga tanga betude classe mona Mombaya. Nga va niveau d'étude ndemo na Mombaya. Maintenant, au papa a sangisi biso que tous à la ini. Donc, on a dit que, moi, je dois respecter mon baya. Mon baya, il dit que nous respecter Jaël. Tous autres, se soutenir. Oh, à un niveau, boy, na supporter, na l'œuvre, l'intellectualisme, naïe. Oh, à boy, na supporter. Pour tous, à toujours ini. Pour ni bo sa bongo. Allez, yo, zo, que le bakebiso, ça, ben, sensé, maman, problème est ati. Mais biso nyoso to na biye mutu moko sko mutu ayesi biso poto asangisi biso to za ini koma yo banda ko kabola biso ke bino boza na classe supérieure biso to za amba alors que to sa musala moko nga sidika pamba te et puis na ko loba makambu nyoso na TVT ce que tu as dit toi-même tu sais que c'est vrai. Mais grâce à ça, bateau, boni biso toloba mingi, tobima toujours mabe. Biso toloba mingi, tozalaka toujours ba victime ya bateau balobate. Biso bateau toloba mingi, toza motema moto, tobimaka toujours na tort. Bateau balobate, bazalaka toujours na raison, bazalaka toujours bien. Grâce à Yet, a commis.
pour le lokomo ya mano a battu kota na ba page c'est grâce au combien nani a solisaka mano bana to ya awa nani yango sa camarade mano sa camarade na bisota mano sa camarade mutute bana to ya mano sa camarade mutute yo moko bandi ko finisa mano parce que ba poste nozo poster mano chou mayayun olingo laksa mokilike yo za na classe ya jet privé au fallait voyager nango biso dans la classe à C. Personnellement moi je croyais et puis n'avais convaincu que yo dans la classe supérieure parce que non je poste ba mano mayayun mayayoshu biso poste na biso ba nana na mona ka grâce à un niveau kuna alors que tu parles pas avec mano sa camarade na bisote biso sa ba chronifuati donc ba influenceuse par rapport à quoi parce que toi ta biso ça allusion ka ba fi ba chronifuati mutu mo ta na carte ki ya ki influenceuse non ba maîtrise te pourtant bango ba ka ko finganga ba na maîtrise te mutu banga za na fiontoto no lobele mabe botika na nenga bien parce que ngande fona za na maîtrise nga maman na bango nyoso to na kata avion moko donc nga maman mo bimba fona za na maîtrise ya bana mikio to na bango avion moko tout le monde alinga danser likola nena nga il faut ngande na za na maîtrise loko ngana lo ba mingi ngana ka motema moto donc ngande faut pas que la nga ba tort atena place na raison il faut pas que la nga tort atena place na lo balika mo ça vrai faut pas que la nga tort donc grâce à ça que beta ma solo ne tant on mano na statut azana combien de personnes na ba statut na e mayayun au finisi mano au solana mutute au bando ko tchena ba statut tongo midi pourquoi pour ça la kaka que mokile mona que yo ça supérieur à batou. Parce que bateau va avoir ta statue, l'autre va découvrir que tu parles avec personne. On t'en on t'a toi, on s'est camarade à manote. Net aux arabois, n'est ce pas vêté, bah non, soto, y'a ton gradité. Moutara pembe l'entourage a fallu à zater. Parce que pour comme akuna, les entourages m'ont besoin de autant de musique en océan. Mouta camarade à moutoukuna l'entourage y a près à zater. Y'a mon nom le guide suprême pour ton monnaie depuis toi, y'a ton monnaie qu'à jour à réunion. Et puis votre ça combien de minutes pour ton monnaie papou. À ça combien de minutes d'abisso. À son abisso bref à kei. Mouta bonde au like ces bêtises. Grâce à ça, bah faux compte. Botal dans la page à grâce, bah faut quand tu as commenté la cas grâce, pourquoi commenter la bisoté et commenter la bala mamate et commenter la batumusu souté même ba de mer ba momba et commenter la té même nana boduga bah quand tu as commenté la nana boduga et commenter la cas grâce parce que grâce à ça attaché de presse a fallu. Pourquoi? Comment au sali va continuer au mot faux compte Babylone no messana qui au sala ba faux compte. Moi Dieu me voit, je suis sur la tête de mes deux enfants na compte mi balete. So na commenter on a compte na vrai. Na ibi ba faux compte te ni na TikTok ni na Facebook parce que na mutu na bungsa makamunda ro sa ba compte bele na yo baby ça. Ye mo sala ba compte na akena ko commenter kuna eloko reverser ezani. So ba compte wana commenter, toi vraiment aux ont mérité, aux à l'attaché de presse de l'artiste Fally Ipupa. Au ça la boulot no différent. Au ça la beston ba au commentaire akanya on ba capture atia on a statut ya WhatsApp na ye. Kaka même ba compte wana et ça la grâce ba éloge, kaka même ba ça poster même ba compte grâce à kango ba capture atia on a statut na ye. On se connaît très bien. Tebi comportement. Tout ça semblant parce que tout ça permet la bata est victime. Mais to yebani qui est qui. Ngana ebi moté mama bete. Na ça que fort na za vrai. Dieu a za témoin. Et puis non ka muto to liane soni pona finga e. Non ka soni. Na za vrai, na vivante na hypocrisie na sima mutu. Soni kamboza na lobono mba moko na privé o se ma be. Mais c'est comment les canaux qui dans na kata groupe que no yo sala vidéo parce que no lingate na za sali tango ba ofinga nga essentiel na ba commentaire à grâce tango ba lo ba que j'ai lo sala le côté grâce à zo sepela nango parce que azo répété même ba faux compte non yo comprend grâce yemo comme commenter là na page ne que toi tu mérites aux attachés de presse ba Jaël wana comme on a ezaka toujours na ba commentaire ya page à grâce na ba commentaire négatif. Donc, on a obomela muninga musala grâce yo boko la bana ngai. Yo ko boko la bana nga,
motema mabe ngo nga bobimisi no rage na poto bo no comprendre te biso soto e poto comment batu musu balingi ngai te n'existe te okuna osala émission fali aza yanga fali aza ya mutu te pour un respect ma chérie tu dois respecter d'abord fali ba place ba no ke beta masolo ba commentaire o yo chaka yo mo yebi ba commentaire négatif o chaka maman to respecter fali hein. Ce monsieur a ça le lot te pas mérité l'eau qu'on a mérité impolitesse bon on a biso que bata fali to ça peut na obligation de tous à la famille so ba esprit écoutanité na buna ngamo on a 1000 esprits na buna ngamo on a dona batu balingi ngaité finalement ce qu'on a sani na tiki la bino fali na tiki la bino est victime bon ko ça ba tâche nyo sauter tango comme makamba ko swana makamba ba ya mutu tout peut mener ya victime à ça important parce que tango comme niveau est trop bas ba biso to kena na bassesse to sona na trop bas tango comme na niveau élevé bino ba élevé bo que sona na niveau élevé ma chérie okoko ça ba tâche nyo sauter laissez-moi tranquille na ça ko indisposer bino na nini na sala ba live nanga na kumisa fali na kwa nanga na sala ba mission nanga na kumisa fali na kwa nanga so na sala ke mission na bike na number 1 na bino tout na minicho tu peux passer au bike ngape na sa numéro 1 ba influenceuse nyoso où est le problème est-ce qu'il faut ça nga ka ba faux compte il faut que ba bêtise yo lobi na komba mokonzi ba bêtise yo loba na komba chef muta bimisi ngote yo moko na page no ba ke vérifier compte wana soko bloquer ngote et répéter ka likambo wana à chaque fois pour l'acception que aux niveau na bisoté aux niveau likolo ma chérie so lia nguba ndima nguba so ngande na ya peme na victime na vie ya mutute na vie ya kananga mutute et puis na rêve mutute que je dois dormir avec mutu boy batutu ba yaya batutu ba tonton yango moni na za l'aise na sala bêtise na nga na lingi na sali ba live na nga ba kisakata na nga na tumboli batu ba ex na nga pona yebike na nga na mobilité na kata e victime batutu bazana baba yaya so na drogue ngela nga au gangela nga mba moko pa yebike pecho na longo na nga kilote te mais babilo boko sabe mission bongo te bon no ba mususu parce que o banga chérie na nga zawana ma chérie tu es avec Popol mon grand frère que je respecte beaucoup reste avec Popol zono branche à Popol tiko salir image na biso oyeka siko ba problème bandi le to ba no ba ke grâce au saka hypocrite na banda ko cha tembe tio bandu tika sango na kishasa kuna ndeto okende boye ngana okanga mala bango te grâce nga zaki na bezo okanga manote so yebisi nga depuis Kishasa so yebsenga depuis Kishasa yana ngana zonanga yo video te na zwaki yo video na makasité na mona kiyo yango na poussa na kina sana video ta kendeko eta kendeko na moni yo to sa place moko yango na poussa na ki mutako salir fali pupa na katsa ba chronifoita zate. Toi-même, tu es consciente. O kosa mokil mobima, mais o komi kosa conscience na yote. Et loko e loba mi mokil mobima. Fallait que kake bima, poto chope souka. Tout le monde a compris que tu sors avec Popol. Tu sors avec Popol. Ozana niveau matalikolote. Le monsieur ozo lobela, aza sommet. Ali kolo, beso no sotobanga kaye. Yoko kiko beta kama sone na balo yengete. Boko salimani ki aleka la télé ayo kosi nga makampa ba warrior poka ba yinisanga grâce témoigner aye na ba faux compte bila bolo ba na TV boye ma mbole kana C7 na yesa mino boye bi YouTube te na si nene a sale mission bo comprendre moi ndambo bino batu ba ko loba bo ko commenter boye bi internet te grâce c'est une mauvaise pièce hypocrite grâce à lingingate grâce nga za la folle de papou yo za no la classe de papou sala makamba classe na yo. Depuis que tu es venu ici, au salé mission nini pour na fali poupa. So na tchake mulungete le longo ça peut directé. Depuis que biso tout tocha makolo awa. Biso to comme le 24 concert le 25. To si ba reine to bandi be mission. Grâce no salé mission te. Nanu au salé te mission mon côté. Pour l'acception que toi tu es madame, toi tu es supérieure. Yo matalana, maman. Tango yozo mise la madame biso to misa na biso ba essentiel omoni ki essentiel na biso neto lobaka na biso na se yango moni bakabela biso moi o bakabeli yo bonga na yo sika biso ba to bonga te to sengana to sabe mission mais bolingi ngande te eloko zo sanga pasi bolingi ngate po na salim ndeti manike ti oke o sanga na grâce bino bo kanisi bino bo kimi sanga pembe na fali
Bino bokanisi bino bokimisa. Comment boko yina mutu boye na mutu équipe mombe bolingete. Na fana na binote, na lia na binote. Non mo banga poison. Na fana na binote. Mani kyo leki ne mission ke kosela nga makambo ke ngai Jael. Na yaki na basoda to kangisa yo et pas Mike Lokamba. Ce qui équipe et qui sait que ça doit des réponses te joue na zaki na rage. Le cas ba bisenga doser na fandaki. Donc c'est toujours moi na banda ko écouter. Bino bwaka ko salir nga. Toujours ngai fona yo kaka bino bwaka ko salir nga bo yinisa ka ngai pa ba fan. Bo pesa image mususu pa ba fan. Aux a 10 000 fois contre maman, moi je t'autorise. Qu'il y a un groupe WhatsApp na yo, benga batno nyo sobzana bango kuna misala victime. Yaka ko commenter nengo lingi na banga ba commentaire noté ba faux compte na oté. Ba o ba za ba vrai, ba otika ba vrai na ba vrai compte na bango. Na sa leste. Depuis na ya poto so na misala libo matin na oza leste, na sa leste. Eloko loko maniqué kengai na memela ke basoda o fondé histoire na kati ya télé na moi combien de fois ko c'est la bato makamu na TV oza mito comment ko fondé lenga lisolo ke ngana ele ke basoda ba kanga on émission Mike Lokamba et puis na piège na bakamba Willy Musheni et puis papa dit nda bengi yo alobi no ke ya Willy Musheni ayebisi eke yo lingo kangisi maniqué Nzamba za juste. So ki jour wana ngai na yaki ko kangiso nzamba pinir nga. Boko sela makambo, ba sela makambo. Bozo ko écarter nga malembe. Si boke non sebe monsieur fallait za biso, bozo ko écarter nga. Do rôle nga no jouer bino bolini exister te. Bino ka bozande ba la folle na ba le fou de Fali, nga bo écarter nga ndambu. Je supportais beaucoup de choses. On a ko supporter te le kakutu te na kin. Mais quand boyebi ke ana poto, lo ka ba pekisa ke ko lobato ko sakana ne to ko yinise Fali na yebi bino. Et puis na jebo ça na ba faux compte bo ça na yebi munika ndambo ba wa yo bazala pananga ndambo wa fidèle de gel shoto bundana na bango bona liboma nanga so batiki bino bo sa ba tâche nyoso boko sala ngoti so batiki bino bo sa ba tâche nyoso o moko na moko za ba tâche na o za ko assumer na côté na o ba sa pierre na ko soutenir artiste so batiki bino sala nyoso sala mombaya sala gel show sala nan boko ko sala ngote. Tout ça va fan, tout ça la nini. Tout ça va fan. Bozo nga bo manga pourquoi? Na kangi succès na mino na maboko. Bole ka be miso bo bole kinga succès. Na lobakate. Boza ba numéro 1 na lobakate. So nga na sali ka émission bo remarquer. So ba eminga ka émission na plateau lobi nango makambo bandi. So bo lingi ngate elaksi ke nga na lingi bino. Nga pe na linga bino te na mi benda na kwena nga. Mais na yaka ka kukumisa ka Fali. Nanga kolobaka makamba Fali. Ata na sali direct na nga ya délire. Il faut toujours na actualité à papa. Lobby na zaki na direct. Ya joyeux Noël. Mais na lobby makambo ya concert. Ya Côte d'Ivoire. Bino bongo boko kate. Bino fubo finga muto boyene avion moko. Mama, son nzamba bina ne silite na ne silite. Boaba nzambe te. Po Fali tika nga na Congo. Mutu na muta buka ba genu na kwene. Aoluka lipambo line place ya. Nga souffrir na finga man internet mani ke nga ko kabelo mbongo na vite pona na soki na kamote mama bete na yambo na ndako roger na kabelo ba parfait na kabelo mbongo oleka na mission lobango to kutani na ambassade na zimbongo na nga na kabeli yo na kishinjora bazala bolamu na batu ndeni bazala bolamu soki oyeba ki ke nga na yelo basoda bakango soit disant pas Mike Lokamba olingo kumisa nga na ambassade te olingo kumisanga teleki nanga mona malamu mona na makelele te tina avion zo kumisanga na zimbongo nanga na pesio nazaka mabe nazata na côté positif ata mo côté ba côté nanga nyoso zaka négatif na ata na côté bolamu mo côté na yata na pierre mukete na bunja te tumba mo côté mukepe mena e victime bino kande boza nyoso Mote manangeza moto bena supporter donc nazo supporter blom so na ko supporter te obanga ka papa di bango balobi so répondre te sala nini
Mana boduka soko répondre te e o sala nini mais o kufa makamna motema ko kosela ngali kamukene elio basoda bakango mama wana bana basi soki ngana elo basoda ta jour mo bakango ne misa Mike Lokamba malike mona bolamu na vie azala ta intention na te au fini ya wuli mushene na TV ya wuli mushene na benginga manike afinga kinga alinga démentir histoire na Facebook mais akesango na TikTok place kaka finga na TikTok na ebise pe ok c'est bon bo solo li habito soli na ngana kanse mena chena ngana se ba bina kipete ngai muna bengo na ne mission pa Mike Lokamba ya wili abingo démentir histoire ya kana kabela yo sucre ya wili apesi yo ebise nga eza combien na ebise eza $10 c'était $10 maniki azena mobile ne R9 na téléphone ebise nga petit nga yo kabela nga nzambe ba journaliste Mike Lokamba ba témoin abi petit nga show akatia pa rappeler petit nga show oyebi ke yo kabela nga trop na vie oyebi ke landaka Roger kabela nga jour mo ba rappeler nga ko jour mo na kabela ka za kampiaka no bia de John ebisinga yo aleki nga zo $10 wana mela mai no sana nga no démentir nga histoire c'est OK peut tourner mission je mbula to si c'est mission mai kikuta yete ba cameraman ba kaninda ku taximen nga zaki na seto koti na kena tiki ba cameraman abuzu to ke pale lombele nande nazungi na nganda no keno ko kangiso po salinga nini nga sala mutu mabeta so za ko sala bat mabembe na se retrouver na pototé na yebi na ngande bakanga ba frena muninga te na yebi ne bachaka mutu kitenda noir na longité na yebi na nga mabete na lobaka na TV na lobaka mingi me de vie boy na za mutu mabete na yebi na ngande boke na koluka ba kisi te bo frene ba ninga na yebi yango te na yebi na nga makamona te na za na kisi mo te fana na sac na nga na bombe na yebi makamona te okopena pe bleu siko elo ni boyi nanga grâce oyeka siko oke ko poster batu kuna baleka yaya olongoli bilongi na biso na kipe yote batu bazo commenter ba ofinga ndeko no mwasi na ba commentaire yo moko zo micha na faux compte mais ofandi les olingi batu victime batanga ngo po ba bayenga grâce yo za classe makasi ngama kamna sinyaka grâce au sinyango te ba message oyo zo sala pona komba mokonzi. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Ton bon habit, c'est que ça a tout, ça m'appelle conférence pour un respect, il y a mon condi. Mais toi-même, là où tu sais, tu sais que c'est la vérité. Tu es mythomane, tu es hypocrite. N'a pas si tu me sous ce bel raison, la minute, tu vois. Bah, tu bel bel la moutou, n'a pas si bon raison. La minute, moukié. Osa vérité. Osa vérité. Alors je regrette, ma chérie. Ozaki pa ba fabriga sikuna bazaki ko bwaka yo oyaka potote. Okome ko landa wata kuno sale mission soki dîner soki nini oyaka potote. Alors respectez muto meme biso poto. Ko sala mabilo no sala nte ba hypocrisie so ba bengi o lembisi mungongo je sais rien du tout. Nga babilo kone ko conforte bat na sala ngoti. Respectez d'abord papou parce que soki lelo o komisa nga na suki zaki pona kombo fali soki na kombo na ngamo na doze ndambu mais tina ye na rage na monike o baby sila baninga nzela to ye na ba visa 4 ans boso mukonza tombo ki a désactiver ne ba visa ngo bozo ngesu potote so mukonza monike bo salir ye iba pecho pona yo mutu moko ko longolisa batu tout ma chérie, nga na yebi na nga mutemo mabeki na yebi nde bakenda kosangisa batu te po boto finga mutu wana aza live boto ke finga na yebi na nga ngote mais zala yo tika hypocrisie zala yo tika haine wana ngo ma chérie nga teka voiture kala mais yo na kin orulaka mais ngasko na teka kartongo na tambola na moto na taxi na yango na yokela ko likunya te so to kutani ça va ndeni sans complexe mais bino vi wana boko sala ngote po bo message dana matalana bo message na ki matu vi kaso na bina sala lendo ki matu vi no sango parce que ngaba pana ngaba vanda libanda na vana ndako yana biso bala munde na no kumisa na sala ngote na ndima ba finga nga na zande vrai ba place on na leki grâce yo ko leka ngote ba étape on na leki ya tamu ki va falla memanga poto grâce au lekate wana espoir te
okwei okomi inutile na société na famille na nini obibi ono lingana te na olingana pe mobali te na fanda na miyeba naza nani grâce yo koleka bongo te alors so fallait meminga poto boti ko yokanga keto poto obilo boza ko zonga na yoke bino keto te eloko za vrai bolingi ngate bo sangisa ba mensonge na bino grâce poster bato bosolaka tiko poster ba mano toza na biso na niveau si obengi biso basenzi j'accepte pour eza vrai pourtant olongwe na groupe mutu moko tayebi ke yo longwe na groupe e ko koma munoko ba tiktoker ndenge nini eloko eleke ngel la musenga na mbetu na rage na keno sa direct comment mutu alongwe na groupe bozana na place nanga comment mutu alongwe na groupe et puis mbala moko eke elobami na ba tiktok na ba YouTube na ba page ndenge nini bato boyeba ke yo za na groupe te ndenge nini bato boyeba ke yo lobi ke na ova na osangana ba senzi wana te tu n'es pas vrai ma chérie toi ba senzi ton dimi yo za haut niveau t'applaudir yo mais s'il vous plaît longola ka haine longola ka haine longola motema mabe esunga yo tika botika ba biloko na bozaki to sangana po to combattre jeune bi biloko très bien ba groupe na no WhatsApp yo koza en tête à groupe ndeza boye jeune na photo éliminer te faut éliminer yo lo bana te fait ka numéro 1 ndeni yo lekiye ya bosomba ba vu nga somba vite nga sala mam na page na nga ba wario ba cotisation ça 40 000 80 000 bino bosomba ba viti na ba 1 million ba carte na bino mo mi yo que ça passe ya pamba ko papa otala na ngote etaliete yo mo zo mi nyoko la pamba biso to somba na biso ba vite to la sera mokilité ke toza soki ndenge ni laka ona za yango na za na préparer ko na kota sur YouTube kutu pamba pamba ti botika ngako na enjoy pe poto na nga botika ngape ko eza peta na nga na za pe bien oye na yo na deuxième délégation biso toyaki na délégation biso ngai mutu na vota kite yo ya na deuxième délégation et puis na temps normal grâce il fallait qu'on ait na deuxième délégation parce que tant on a zaki rechercher na kin grâce yo banon la pongo rouler tonga ba lukisanga na Kinshasa police grâce yo zo rouler au lia au tambola na temps normal faut aller à deuxième tour et puis ti lelo na ba plainte na kin so taki oyoka ke misomo ke na uto sala azana ba kambutu na téléphone na bino botambola à l'aise alors il faut aller à deuxième délégation parce que tonga na bunda bitumba bino bofinga nge censé tonga na bunda bitumba impoli wana essentiel wana na impoli wana na essentiel wana na moment ne senga pe na sela ki politesse wana mais bino wana bozonga classe boyoka soni ngana yoka soni te na loka mutu na kota tina poto non répondre te parce que ba pexanga na répondre ye muto yo tangi kombo non répondre te vous comprenez ce que herbino bona la ba pongi biso biso to ke la kuna leka aéroport obata me komi mwindo sko ma libulu yo finga nga so vena nganda yango yepe bisela boni yakasi fali ngo meme poto obundela fali makasi bongo yo sela ki classe nga no sela ki madame te nga na yebelo no sala no sela ki classe te yango moni boti jalousie tina ba maniquer ba ko ba jalouse ka gratos parce que yakasa ki yenda sa sommet yeso mutayo fi ndeti maniquer yo lo balanga nini yo na kaya libosoti yo banoza na presse bino bolobela ka presse bino ndepe na bokanga fimu na fimu manike yo lobela kama kamba presse mais combien de fois gafele presse ozaki na fabrigas o gafele presse balimbisi ozongi tolala tolamuka okotela fere o gafele fali balimbisi ozongi tolala tolamuka manike finga na boduga balimbisi ozongi tolala tolamuka manike finga papedi badiata balimbisa ozongi tolala tolamuka manike okena na cour suprême obote to presse ke na obeta na ngola toujours sabe mission ofinga fali makasi to presse ke na obeta na ngola na wata balimbisa ko bazongi so yo limba pesa mninga deuxième chance te poani yo ba pesa plus de 1 million de chance olingi ngana za na deuxième chance te pourquoi motema mabe
kala mingi te awa uchu finga faliti kala te awa uchu finga faliti taba makambo ezo yina ba sarato la awa yo finga prise yo ya pana TV face à face olo bala falite oh papa mabe papa ngo motema munene alimbiso pourquoi lingi pa fallait peut-être sur la deuxième chance te tam su niveau yo koma biso to komata pourquoi bino bolingi ngala sa na deuxième chance te ngaka na longwa mais entre temps bino bozo lié bambonga prince bino bozo landa prince era na kutunga na otambola tamba kamba prince te mais na koma ba niveau wana te pourquoi bino bolingi bozo na ba deuxième chance la vie nga gel na za ka victime na za na ba deuxième chance la vie te donc tout le mois est mauvais grâce motema mabe asala ba faux compte afinga nga na page ne mabe aboka ba jeto tout ça bureau ye baté c'est toujours moi na du domaine oye ba ke ba fan ba ok na nga boy pour grâce ok na nga boy manika sala sortie médiatique ya butu pa inisa nga pa ba fan sortie médiatique ya yo ok na vera boboye yo za mukana ofunda vera mo o dimina na no orchestre o dimina nga o sala yango mais eleki ba joute manike uchi ko attaquer vera mbo o attaquer mikolo muta lobinote kete to ça na ba reine dossier muta lobité. Pourquoi tout de moi je vous calcule pas alors na retourne on vous calculer pengate chacun de nous ensemble comme na kwena comment bino boko sanga po la lisanga pongite bino bo la bo sa ba fokon po bo combattre na longa peme na fali supposons que na longa peme na fali bo sa ba tâche nyonso vraiment vous assure na level lo bo mi check bo za danger boko kita na niveau assez bo so na be sensé guerre à musique ici la ata tola muka ba guerre mususu eya ba insulte bandoya et c'est attaquant manike oza sur place na la komaka yo komango o expliquaka o sala liboma mais tonga na yeba pa comprendre vrai liboma 142 yeyo o expliquaka maintenant no koma na niveau na ngati ke oyindisi mokili batutu bacho kana seconde ke Jaël non komi na niveau na te ngana muto na sinyaka pe na obanga te jalousie makasi bota biso na TV me boyi mambo eleka na sima tenga mutu muso ko piange loka ndeto yaki bona liate mutu muso ko pianga miroir na ye no talela te akopianga poudre no pakola te parce que jalousie eza penza ya kosakana te tolinga na biso te mais to sata semblant pembe na presse que ba journaliste amemaki asali nini pas mérité au grâce nyo selo na YouTube au nom de Seigneur c'est vrai yo mo muto lobango nyo so na samno au nom de Seigneur grâce mo muta fonda yango tina yaki na kana bi yako démentir abangaki aibi que j'ai la comprendre au silika nyos tio tinda batuba yo sabe mission na comprendre que yom to tindi oyo yom to futi oyo yom to kitisi voix et pas oyo yo ko manipuler mutu na seconde kitisa voleli mais à toi ma chérie pour une fois ça la vrai moni dans na YouTube bote bi que yé afinga batbanga bêtise à vrai yé asoni sa baninga pa pamba yé aza traître zala vrai zala bisa face no ba moko bibisa face mbamoko oye poto okenda ke États-Unis pour éclaircir batou akenda ke États-Unis pour na fali pour pate pour sa spécialité asa ika de yongité non pas comme étant la cheville au bando voyage na falité biso tout to ndenge moko ko yate oyemba mona division oyamba la mona division la preuve ne ba page na biso ezali bata ba page na biso oya na division ba moke o kaboli oyo nga okuna batikala biso pour mettre biso so be censé na ba venjora to so be censé biso na ba Alexis Wechi to na so bata maboma to ndimi osa ekira bata classe kasi bosa ekira bata classe chacun de nous a joué rôle là mais toi-même tu sais que makambo tout bolo okena ke États-Unis les ala ke États-Unis pour na ba festival wana Tony Koko ayebi nde bozo ba visa wana bozo na sima Tony Koko ndongo kena premier tour na deuxième tour et si là oto zo visa na 2 ans koko ça pourquoi que okena ke États-Unis to aliboso pour na fali batinda ki o muta liboso apo yo kolanda et puis deuxième fois ndongo yebwe fali azilo deuxième visa États-Unis ma chérie pour yo zanani
Yo te matin na cheville à moi ça fali. Oui bate moutonga ça père de famille, ba Marcosis ba koli, ba ne le ka Marcosis zo ya ba concerté. Mais aujourd'hui Marcosis aketika papa na une émission, Marcosis a un concert, Marcosis grand garçon, boka ka sonité. Yo ko luka mo ba lo kuta. Bo bisa ka bino sonité. Bo luka ka mibali na bino teka ko rêver mibali ya bato. Boluka ka mibali na bino te, tu avec popol, sala popol comme fali, sala popol na image fali. Oh, luka mobali na yo ya âge na yo, mobali no ya yo moko popol za so pe divorcer. Bo fanda moko mandako moko sala popol no fali na yo, na sala fali na ye. Boli ko vie mibali ya bato o baza pena ba engagé. Yo kanisi fali za ba musicien Congo ba kitaka pantalon na ba n'importe qui, na ba fille tout ya Congo. Yo aussi fallait qu'on a niveau comme un musicien Congo, oh bah qui paraît à ta fille ça comme mytho, soit ça na soit faire ça kana qui mytho ne après, soit ça boy. Donc yo kasi fallait na niveau wana. Yo kanisi na yo kuta biso na poto, yo okuti biso na poto, okuti biso na que doza intégrer to pousser na mangamba prise. Okuti biso da que to déjà cours ya prise to comme dans na deuxième primaire. Yo ça na maternelle, yo faut yo kabiso. Fallait ça comme un musicien Congo te. Faut te passer respect ma casse à marier à na balane moi na comment il y a concert aba no le ka bêtise ça mutuna makolo parce que yo ke na kolo makamo be c'est ba commentaire kana page no pourquoi pas ni na ba page na bisoté pour ni na ba page na bisoté ya ba page na yo ma chérie tu dois changer zala vrai ezate ke yo mutu moka ozala ka mabe partout ozakina kiri kuna yo mutu mabe okomna kuna yo mutu mabe okomi kuna mitokasi yoko yibisa mutu na vie na machu vi gaso yibiso mais en soi ça ne bongoti alors baki mito no wana sala ngo orchestre to uta baki mito no wana sala ngo ba place to uta o za orchestre ba responsable orchestre ça na honorable orchestre ça na intellectuel to na niveau ta genou ya orchestre te. Orchestre linga bêtise te to ko salir falite po memi biso ba tela mobo ya Congo to bano yenga na Kinshasa to ko salir ye po memi biso ba tela donc merci to pesa ye ya ngoyo ya soni na simbala Simon Sango te. Alors yo so kangala baninga nzela te soki oza vrai te za mopandi tika so to za biso boyele to za laki po to vana na biso makamba ba division ba YouTube ezale na ngote biso na biso ba manye ke omone baza o dozenga po ba tika kaka mais yo siko muto za intellectuel o na division boye na pembe OK pa na page yo sa division OK koto makamto lobaka po ba 10 ans e bimaka yaya surtout ndo ye poto bobetela mutu mobeli solo ale mutana beteli mutana beteli mutana oyebi ke baninga msu baza incapable o ba voice là parce que ba banga l'artiste oyebi yango très bien que bato ba banga fali na bato bana poto ba yebi ke bana France fali aza fort ako poursuivre bango ba avocat baza ba pe bana Congo ba banga na bango po ba yebi ke presse aza niveau likolo yo so ki fali la ki biloko ba musicien Congo ba munjanja mawana basi ba voice na ya yo de bi ba ki kala bazo banga ne prezi parce que niveau ba musicien congolais te yango moni ba ko tshaba biloko wana te bazo banga oh even nini mama oye sila match okuti baninga zala simple na baninga ndeti nga na salioni oye mama na rage nanga na salioni botika baki machu vina bino boye na ngwa nana ka alarme et puis de boza bongo ata bo sangani muto combattre nga l'orchestre soit zaki poso to bito tombokana c'est bo benga na biso nyoso ko msuna nozong sa mokana ba archive obenga kaye na zuka archive no tam sur 5 mois passés na che o mérite ko to ya pototi to profiter na gentillesse afalite hein. Oti ko bamba baninga msuma banga atata bino mo bo ma be makasi ba mito numéro 0. Oti ko bamba baninga mabanga po bino bozo ba deuxième chance na vie. Alors boti ka baninga pe bozo ba deuxième troisième chance. Et ali paté. OK? Na lingi kutu susu na yo kote ko Jaël wana na page na yo. Tu na moni 20 commentaires ya kombo na nga, ya ba compte na yo privé. Ba faux compte. Grâce.
yo mozo ba continue mikolo retira ngonon tika no kombo nanga tika no ko laksa mokilike parce que so yo mo te da 20 commentaires ma be wario tongo tanga au kota na be wario la ndaka selon ndenge page zo kendele ba commentaire so moni photo mo te ba wario ba commentaire 10 commentaires à bien yo ba ke 11e 12e les appels à bien so que de jote 20 commentaires ya bien ma be pour moi bato tout boya na seba commentaire ma be ba olanda selon ndenge commentaire zo landama bo yini sanga no ye bate na sombi meuble na sombi voiture na sombi nini nazo ye bate bon mona ki presse azunga lo boka maitinga na concert alobi qui fait du bruit pour Jaël Show non chacun de nous c'est la maïle nae ngasko na yebi na ngande vantarté na yebi vantarté maman ba lo kuta na mino boko sa wana na TV ba français lo kuta boza minor ko ba tchako botika ba ki matu vi na bino wana botika ba lo koso ba relation o fin ça na mano tika ba lo koso ba relation to respecter mano a yebi bisote to solate ni koni ni vi to lo ka bisina nzete to lekana boy to solo la kate to respecter bato ba likolo to solo la kate alors so ba bokeli biso ba miet wana na se to lia o ba bokeli biso ko lukate yo lela ba ninga ba miet na se yo ko mo lula o ba ole na mesa ma chérie donc yo lingi place yo ye ozo monopole baninga no yo comme number 1 na biso na pesa autorisation wana place yo ye yo sala yo za supérieur donc yo lekina kisinjora o sala promotion ya droit chemin yo lekina kisinjora o yo postete baleki ya o longole longa kisinjora o sala tant kisinjora o sala promotion ya droit chemin na ba wenze toi tu n'étais pas là alors ma chérie calme-toi ceux qui bazongisie na mawanzambe batel quand même ba bien fait na epe ya kala et zipeli ma be na ye yango moni bazongisie wana oza falite to mona bino pe na bitumba tango yaka boya ko finga to mona bino pe to ba kenda kana ba politesse ba comme ça papu na suka boya assumer boya ko fanda boya ko s'appelle défense na mne suka kana ba page te et suka bo sala ba mission te. D'être grâce, au salaire jamais émission, 3 émissions à Fali. Au salaire 3 émissions au salaire à Fali poupa. Zate, au bunda bitumba ya Fali te, au salaire 4 analyses ya Fali te, au yaka ko chama kelele na makamba Fali te, mais nzamba sungio oye poto, siko ye bisanga. O boya baninga mazala yo oye na facilité mais o ina batu mususu. Oli jela zate na zanga moko. Oso panza ki sangana ki na vabo mata o panzi sangana sangana bangoti bonga na niveau na bango bamba 16 wana balongolo na groupe oke ko loba makambu et pas lesbienne wana ebeteli ezongi pe kasu na groupe o moni ke poto ya nango mukie poto eza mukie ya vana ndaka popol misa mwasi libala vanda pana ndaka popol respecter ya popol a grand frère na biso oza mwasi ya popol oza mwasi ya mutu te na kati orchestre Fali ça la part de choses tu ko yoka mobile no soni oza mwasi ya popol reste la copine de popol tu ko sauter betape ko saka batu tu ko mi yo que ça passe o mi tira ka ba commentaire toi-même que bino bozo saka na grâce patati patata c'est toi-même to yebi ekomeli na yo to yebi français na o place zaka limité to yebi ba point d'exclamation ba point d'interrogation ba accent grave to yebi yo ndongo komaka parce que so sali 20 compte o sali ba commentaire différent to bi ke oye ba linga no moko bo sa ba faux compte ba détecter ba faux compte na autre lelo et lo mami te point ba faux compte on a lelo et tie ba commentaire te et là on se que suspense ba faux compte finga nga censé lelo e comité ba faux compte e finga ba ninga ba essentiel ba faux compte za so yo moko o mi commenter o kanyango ba capture o tiongo na statut elo elekelanga oh ba faux compte na yo na mataki na live amour pona moneke e comme matanga na moni na TikTok elo mo ya on dit ya bêtise yo na mataki no bi to respecter l'artiste na mataki pour la défense
to respecter artiste parce que to pèse sa pouvoir na batu mususu ba makambo c'est bon so boza ba vidéo boza ba audio o pèse on a privé na live amour ngam na mataki pour la défense bi so boza ba audio bo ti dans na privé parce que to respecter artiste bo pèse occasion na batu mususu boza batu na bisote ba ndo sa ba live patati patata maman yo za la fille sérieuse moi je suis ndumba yo za niveau likolonga za niveau si to solati na kokaka na hypocrisie na linga kape hypocrisie la preuve no mona ngani nakabona na batu na malembe na bopete nakabona na batu na malembe na sali mokina nga na nga motema moto na kaliboma liboma ngata na relation amoureuse so mo comme ndo zonga mutu na bopete to bendani ya yo za classe nga na classe T en tout cas vanda deti maniki eloko maniki aloko valise a mwindu munoko nde tirette munoko masebe mutaye poto bongate misapie kauka mukolo jalouse nanga me jalouse nanga maniki yo zo bika penza mais touro to longola papu no tchawa no décortique tu exagères moi je suis pas ta fille maniki na vie na ono ya potote na vie no mbali boso ya poto sa poto falia memio o kosa biso na kini mito mbali boso ya poto sa poto falia memio muto avana mokuya mobali banda bota matilo zaka komba babe ozana R9 okuta na ken babia bebe tika ngana bana yo bota na babia combien d'enfants babia tika na défaut na âge nini eloko azaka so babia mikona zongeli drogue abanjo bimanae so babia zongi normal abwakse babia kufa maboko alima babia kufa maboko no te manike okomo soule batu wa camarade no te nga yo manike bana vilo so kabela ngata 1 euro ngana kabelo mboko nanga olia omelo mbola na kabelo parfum opakola mobali ni na malonga yo lakisanga eloko za munokolo ko atire ta valise munene misape kauka misape panza loka misape libata nyama munokolo nje mwana mbwa moi longo mukelo kwa mwano maniki ngana kamara no longo soko kisangala aloko termuso mutake bota termuso mukebele ke tia liboso elongo nje bololo maniki ngana kamara dino imbécile no nyama imbécile na yo elongo nje carbone ngana kamara dino bile ko mo lekisa pototoni maniki yo ko mo lekisa pototoni maniki keba nanga bo lekisi bo ko mo lekela ngali kola mutu keba matonje esimbela shakosi yo manike matonje esimbela shakosi ngana camarade nao yo komo lekisa respecter ngana respecter yo eloko mama kola na mona mokie drogueur yo utatikela mutakala ne mona mokia saka nango na age no mabele kauka mabele mikelo kwa mikoko la manga mafude oke ko la na mona mokelo kwa R9 oke la ngo sonite yo na conseil opesanga yo se donner de leçons vinanga jalouse que tu es munoko masebe munoko nje drabi bemba pembe ya kala nyama na suko nje mandala la bibembe mandala bataka na kwa ebembe sana kwa veni manike keba bokomo comme ça na suka jalousie na bino leki manike keba oluka pochette ali net keba na biso manike to ye a toi famille to ba camarade te to ye do sa musala fali alors soki bino bolingo tanga la distraction na lesu no keba ba rene sili bo keba manike o finga tout le monde na kesa fali ba limbisa ko nga o le kalisute ma kolonge de seconde je vers Versace ba ballon na ndenga sima yo manike nga na camarade no o le kisi yo elonge ma benyama elonge ko muta so bangisa batu oza misu musiko nje chauffa nje manike yo sakananga muto aza na raisonnement musiko nje antilope tout fina o manike ngata camarade no tala ya yo mukola botama mito yo manike na poto banda o botama na kongo tatano asa tinda o poto yo manike yo yebi poto yo yeba poto lo kutela mundo kona sina kenda poto na se yo poto liboso yele poto njela mona bisoti yo ngano to e poto liboso sa poto fala memi biso yo yebi poto yo mona putu yobi aéroport Charles ko yo yebi poto yo manike yo soko ta ambassade na vina yo Dubai wono kelekena na alende yo monongo poto yo sala na gouvernement oso tamana koma mukonza mboka la munoko oso tamana yo fana biso osala propagande yo ma faute de $3,000 menteuse que tu es manike moi je suis pas ta fille hein vous exagérez là na comme abuna comme na suka bolekisi na touchote na fingote oye maman na magaso bimi po ba kabelio
elongo nje mwambe imbécile muta zo la mbinjo makasi mi makolo makaso nje muta kana osala ba kilomètre bilaina Lubumbashi nyama eloko zo la poto bu yo ozo la bocha ba soda manike ngasa muninga no keba na yo manikia keba na yo na camarade no tene longi no so kwa mungusu wa tena mai zo tele longi mabe nje mungusu muta sa mutakala likaya bunyama imbécile na yo mo ba fesa mo mikelo ko ba fesa ba ya bana mike tele longi yo ena fa longa ko bilamba nene ozo ko la ntsandala tele longa zo ko la donc na ebito ozo ko soki ndeke mukie so ba longo no bilamba ba tsala nyose longo tante ko za oza mani quelque chose qui prend de respect de l'instinct ngana beto na poto na ebiso mani ke o moni kande ba kutia so papa pukuna soki o yaki mama na ngana mengeza juba benga e victime ngana bambo na babira po ona na pote ngana kokoboye ngana sa démonstration na misa batutu ngana bambo pa na sei mani ke yo ebinga ite bilo mo so monopole au finga parce que o mona ke bo dozenga gel malembe gel kolobate bilo mo matela ngali kola mutu ba bêtise zo sa na poto o bat mo kipote et le rezo ba pina valise manike yo muto za na position ta zo ba pina valise yo munno konje kivinyama mino nje li sheti so li ba respecter yo c'est respecter obi ke na respecter yo trop hein na respecter yo trop manike alors comme ça to ba ningate to samsala fali to sangolo kwa ndeto za na Congo muta samsana kwa nai muta samsana kwa ne eloko zo kwa la sa ketchi nyame mbesi no manike yo makutu milai loko tala makutu loko be simbela shakosi ngasa camarade no mbongo akala o nyame mbesi mukombo so mbongo akala tala yayo mukombo so mbongo akala zo bimana franc congolais si R9 no sa franc congolais yo za mukombo so mbongo akala ti ngasa muninga no pa makamna nga nyoso yo kotango ngasa camarade no yo mona nga na ko toucher yo boni jalousie ki ndoke misu makasi boy yo sa sorcière opumba na butu poko yo kela nga jalousie ti ya niveau o lookinga na buto ko kinga te tu za kelka muke ki pa vita nga na za fulusi o zande ndoke opumba na butu o ya ko luka nga na buto ko kanga ite yo mona so loki butu na buto frene e simbite fo ya na moy o ke se monsieur fali na nga yo sa mosha fali yo sa marcosis fali na yo sala fali yo sa nzamba fali Yuno oli batu musuba kota te bino lokwa bo kangaje batu musuba yate suba tu bayebo komo ko carte batu ko ba problème o ba problème trop maniqué na tikio me na ko tiko tina suka te parce que na mutu la chair est faible ce qui yesu tout mwana nzamba tomboka ka beta batu kuna apanza bloka batu kuna na église alors ngape na ka mutu la chair est faible maniqué keba ozo ko ba beki keba maniqué na biso keba ozo ko ba baya mbeto kala bazo lelo ba mbeto ya betoko ba mbeto ba titi kola ba mbeto matiti maniqué keba et là, quand on a belle terre jeune, man, qui keba, mon noko souple, le roi maya kala, mon keba, le lait mon kilo, le roi ça va te suivre à botte, il y a même bessie non maniqué, le lait mon kilo yo. Moi ça salita, mais ma sebe na quoi mon noko. Moi ça fibre à mbebote. Attends, bah tiens rouge, je lève le lait mon payama, le lait mon vasé, il y a même bessie maniqué, le lait mon vasé, le lait mon koya yo, maniqué na camarade no. Tala mbebo ma benyama, mbebo le roi Célestin, mbebo koya yo. Tel longi ma yo finga, bah tu yo kitoko yo. Ou na poto bongite, bah peri qui no se voit chose bongate. Tele loko asana pota bongi te poso malamu te yo mona kale mona ngo dégager poso na dégager na poto muta asana ba passa drogue na mutu mbesi no nyama lo lendo nini yo komi ngo kuku dendo yo manike kuku dendo lo lendo komo sela batu ya nini yo sa nani po babanga yo munoko solo kwa mutu mine toboka na nini o na kinani babe on carré dentaire munoko solo la drogue munoko solo muto ba dégager ka munoko solo tala mbebo na ondengeza tala mbebo na ngamani kenga na no mwa mukie même pas 40 ans mbebo makasi mbebo fanda mbebo kitoko mutako sisa bendi mbebo ko élastique tala mbebo no ndezaka mbebo pasuka la kalita ko liputa ki zoba mbebo vaze mbebo kwe mbebo Celestone mbebo mabe munoko munene loko muto yemba sanga babia ta munoko et loko zo kwa liboso train nyama mini loko raya train ngasa camarade notema dike keba ozo ba poto mwinda ya Congo mbesi no nyama muta zo la inga manike keba na ebiso keba nanga bo toucher nga to zo ki pe noter apa na longolo ko makamba ki papu o koka guerre nanga te tu vas fuir pongo na yo ko takio na tongo na midi na pesa actualité papu na 12 ans na pesa actualité papu
Na 16 ans, na attaqué. Na 17 ans, na pas sexualité papou. Non, pas sexualité, na attaqué. Et l'oko ze longo, be loko vile wumeli nyama. Et loko vile wumeli nanda ko nyama. Aso loko toi d'araignée. Mbongo kala o mo kombo so nyama mbesine mbongo mo kombo so. Oko la na mona mukelo ko mbongo fa congolais. O kata soni to ko nafa. Na ko kanisa mutu be bato yo finga ka mbesine no nyama. Manike fais attention avec moi, je suis pas ta fille. Je suis pas ton ami. Keba nanga mutaliboma o keba nangai. Soto bandi no guerre siko tu vois oko kokate manike. Ampula tibo oko kokate. Oko kokate na projecteur o kima manike to ko bandango lelo tili wa oko kokate. Eloko zo ko libosa buti nyama mbesi nyama munoko tireti yo. Makole vase loko ave ya verset ba baloli. Eloko zo ko ba pina valise manike keba. Bo bossa na ngate na tamu ke bo bando bossa na nga bo profiter de la faiblesse na nga ite que ba pekisinga ba peksinga ben sanité ba peksinga ko tout à bordu. Alors fais attention avec moi quand moi na no grâce quand moi na no grâce bo salisanga so bo salisinga na yo na moi na no je vais vous prendre là on descend en bas là si bo kata so ba séjour to se retrouver na Kinshasa bo keba. Parce que nous sommes moni penake na sali trop, na supporter trop, na comment na souka. On sa fan nanga, on tika la fan nanga. On sa fan nanga un pied dedans, un pied dehors, qui n'a qu'à partir. Je m'en fous de tout. On sa fan nanga, on sa fan na papou, alinga makamba fali, on se retrouve dans l'information papou, na okumi sa papou nenge na lingaka. Mais oh moni ka ça un pied dedans na bateau, on sa ba maniquer, il n'a qu'à partir. Je m'en fous. Je m'en fous. Ya ke suko sela ngem mission ya kayen mine pola nyama minu kagenda te munoko swali bula wese yo fo chéri yo manike ndeke ya mukeba tena kati ya mai yo bilamba loka batala ndeke yo manike ngana camarade no oloka lisala soso mutana forme te lipende te makolonje mutalati ba yo misapie kauka yo ko swana nanga manike bilo bo bosaninga na lembisi borju bo keba bo keba na ebisio kanga mwana na mutu mukolo grâce bo tout na bino mbale bo sola bien bo yoka na bino mbale bo so na bina zwa grâce na sina popolo kokati aloba datiki grâce po makamno loba popolo donc bo tika ngana sande na zali manike so yo toucher nga je vais toucher ta bosse grâce so na toucher grâce na hypocrisie makamno no se réserver na loba te na makambo nga na yebi manike popolo obimisa na ndako na zali popolo obimisa ozongisa na hotel manike loko yo seli sangana grâce grâce à ça hypocrite abo ya tindi yo loko la kabelo mo 100 €. Grâce kanga manike soki otindi manike 3-4 fois grâce papa la obligation na ndako otika ba clé ozonga na hotel kanga mbwana yo bose sanga ba jewana soutenir supporter bino trop bolingi ngate trop bosa ba partage inego na otabino tozana bino na groupe bato to sola bien ebi ke yena nga to ke bien yena nga to ke na bien te botika ba hypocrisie pour la wana to ba ndeko te mutalu koki na kati ya groupe wana zati alors to sala famille to mata vieux to eli kolo to ko pe sa crash to kufi to sala famille pa me ba risque nde to lekela to lobela mutu moko fete so bien bichi moko zaki 3 arena ba arena si papa betele bi na Côte d'Ivoire biso so avant-hier biso so lekaka mission pa joma topé lobi to lobela on topé ces informations mais ils ont empêché ngate na bana ko démentir makamba lokuta o bozo koselanga boko ko yinisanga pa ba fan ka gratos boete boko ko yinisanga pa ba fan te bino ka soka papa pekisa na répondre bato mususu bino eleka loka ba pekisa na répondre bato mususu bino eleka tabakanda ne ba pekisa bato mususu yo sila ba bino bino bakasi bino boleka bo mo profiter na faiblesse na ngai toka bobi ke mana opekisa na groupe Jaël écoute-moi tais-toi na ofana nie na oyoka bino bokomi ko exagérer bokomi ko yinisa Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba
ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.